wana. Yala ka kumba ngai liboso biso wana tokende Angela. Angela opesa bakose. Biso wana la repe. Comme la repe yala lia. Yala bela boy. Yala sala boy. Yala fala boy musicien. You don't like mon conduite. You don't like mon conduite dans la boy l'interview wa. You don't like mon conduite dans la boy l'interview. Nakala kwa mon conduite. Nakala fier. Allez kasege. Allez kasege la côte à répandre la fier. Nous sommes fait ça respect. On doit faire ça respect. Ya. Yala ngai. Yala. Sege o. Yala ngai. Ego katira bakola bon marché. Ego katira bakola bon marché. Loyo lukanani. Loyo lukanani. Yala kala loyo lukanani ya. Loyo lukanani. Loyo lukanani. Loyo lukanani. Kanja yeboko. Kanja yeboko la endole lo dedi. Kanja Kanja yeboko. Kanja ole lo dedi yala ngai. Kanja yeboko. Enzi musika Kanja yeboko Kanja bateko Kanja ole lo dedi. Kanja ole lo dedi. Kanja yeboko badapi ya. Kanja banda wapi? Kanja banda ole lo dedi. Oh banda wapi? Ale la mwana mama la ye. Asi banda yo. Ya. Kanja ole lo dedi. Kanja yeboko ya. Otata bon fele boko la rete boke wapi ndakwaza ndakula biso ba ofele oye tongo azui bongo oye bidi azui aye oye la bongo azui aye ndabo kanisa kiata te bwadi ndabo kanisa kiata te bwadi bakosinga yi bakosinga foto na mona yana nga komende boy bote bapasi 2020 la kufeli papa sega la kipa konsoling ngalik za ngai za makasi ndo tukena baliki ndo tukena mama za makasi ngala leka wala kututongo nga mama kufina za mukie mama kufina za mukie bena butira vidit za ngai ikambute oye kozanga ngala zaina kopesa sala zagi na kopesa ekna kolela kate oye kozanga ngana kopesa yaya la koma tanga bilipa kwa dako takulanga nzembela obai na koza lipasa sole soka sati ndako koma takula biso takula biso bala bitike ndakula biso ba ofele ndakula biso ndakula biso refiche la goyo Damien soki eza tokolia sola aza te nga nazali ekokosi toka mwana bite suka ngo lisusu naye nakuti ndako bakanga mpo banza solo mwana ye segela ngai nzambe na ngai sege yango oyo Damien so ngai sola aza te soki nanga yango tokolia bana sole babana nga yango oyo sege ega kosi ngai akanisa kuka bafeti yango oyo soko bengi yaka bangu oza wapi sege nanga bandeko nakuti poti bakangi sege kosi ngai obatiki sola aza te ozali
obaki so la santé ozali okosi ngai nga bandeko ndaka baorphelin ndaka baorphelin dame zwa kaka sa wana bana mosusu bazali yango okosi ngai sege azalaka susu ate tomikosolana ndeko na biso elle c'est la lionne aza parmi bato mpe bazalaki proche ya Sege Mignon et tomikosolana ye la lionne mbote na epi mecondoléance voilà toyebi internet ndenge ezalaka biso tomoni kaka publication ndi mpe nayoki malgré na vérité te papa chéri ye moko aposte mais tona posa ya confirmation est-ce que c'est vrai Sege Mignon tiki biso je comprends, ça fait tellement mal. C'est vrai, c'est que la vandaki copine mo boyanga Patricia Lekai abengi nga vu que nous avons contact commerce abengi nga bisinga binanga to bosuno na se déplacer mon qui passe na kindaki na se déplacer bien na couloir écoute appelle à Patricia na yami patia bisinga binanga espinazo yo kandini ngapsi ozo kandini bisinga binanga na côté na live bakali na maman leki basege amati azolela bisenge na bia lokuta depuis bandi kokosele makambo bakosele bakati likolo bakosele boye bakosele boye bazokosele makambo za lokuta ezango lokuta tanga lo bon tellement que ba rumeur comme ko mebele na kombo na ye bato bakome kokosele makambo bato musokosele be misokolo ba n'importe quoi na kipete ton copine nga wana akati après ngape na vibe nanga après la bonne bapelle comme kokota moi bato bakome ko identifier ngai bato bakome ko identifier ngai bato bakome ko identifier ngai après le mon téléphone be Kanza Ronsard Kanza petit frère nae ben il est petit dans son là souvent mais c'est allô Kanza voilà la lionne parce que biso tozala kaka surpris ayoka message que Sega tiki biso est-ce que ozwaki message que kana ye centre avant qui tout bien sur bobo et surprendre binoka non il faut quelque chose aggravé comment il est bien ezali awa traitement nde ozwa nde esalaki awa ezalaki esimbaki mama te nde papa chéri azwaki décision atindeli na inde olakuta koma epela bien akomaki bien nazoye 2 fois l'appel vidéo na yaya nazoye na ye 2 fois nesosola na Kanza nabengaka Kanza yaya ndeni aza bien ye nde l'autre fois kuna tose Kanza mine bolinga aswa na yala ngai te ezokala bengi na Kanza basaka senge omwa Kanza bakatila akangela connexion omona ye ana bi oncle ebondeli mine bobombelaka mama senge soka na bengi Kanza tosola bien soki komika Kanza basaka senge Kanza mwa akangi connexion problème nina yaya ote aza bien mais sauf que baboyi asimba ba téléphone aza na repo Esprit la lionne, oui, ata oza matanga mes condoléances et touché presse mobimba ba tout bazar occasion de travailler na Séguin. Ba bon souvenir nini esprit oza. Ebele na yele na kokota kati. Ele ya kokota kati. Nga perdu papa en 2023 le mois de mars. Dans la couverte papa. Vous savez papa Zaki au moins baja bato bazala yende likonza famille na ye. Ton papa Kofi Nathalie Kolatenas. Akomeka kolela. C'est que je m'appelle kinanga yaka na ye. Abinini kolela no so bola stati. Mi yaya na okokate disparition papa na okokate.
ana choc apna ngai zwa kimia elo nini oza ko kanza papa ni minga bien ota charge baleki ota mama ndazaki li konza famille nga nasala na ngai mais mbongo oyo ebi ba YouTube oyo baleki mama na okoka te apna te okoka la kombo ya Yesu okoka asinga pna chaque fois soki oza problème maladie to mama to likamo bosongolo pakala to kolia o mezali benganga ponga mo pena za orphelin bi pasi wana na couvert mama na zaki mukina bi pasi wana na mo ko ba blague elege po emona bia na mekana ba mise ba kalokute na mekana emona ye zega singana se na ye abandi ko seka nese yana ye yana ndaku kuna baleki na yo eka koti na ndaku akoti na ndaku abimisi 25 kilo loso aja ba pesa pesa $100 abike na ngwe na obenga na ndaku na otula sosombe biloko na binzambe ekina somo biloko papa chokufasika na somo biloko pona baleki na ngana china ndaku deuxième mois 3 oh comme on met ça chaque mois so y est de moi c'est quand bengo là quand on benga kalalio ando benga lelo benga lali mo kalalio yo comme mutambongo oh yate on essaye no ya so tali kuna be mission moi puis rocha tumula ya ke pasege ya ba sa émission ko nyo suba yebinga ah velo mo bima so tu kwati ko ba yebinga ne su passer la rabutu moi la sege oh nana problème mo ba difficulté ba musicien na benga sege yana ngai le quoi zaki yana yo aujourd'hui un bon souvenir na est-ce que vous confirmer batu ba dernière fois au solo là na ki so ki lelo ki sege kufeza pona passer le connaît ba kataki topé c'est faux to passer la ki AVC ba roloba bon ngaza méditer c'est là le ba do soigner na téléphone do so tata nganza atikali ko solo la te na marambu ngana ebika que yaya tonga sala accident après na ebi dans sala accident ba opéra qui awa et simba qui vont monter ndeko ki end na ebiki c'est là que pour le colo voilà na ebiki ba sala opération mais ya ko tourna so ki pendenge ninga za médecin te pona yeba ba déter mo amsusu wana peut-être moko bozwa Ronsard Kanza oza petit frère ne yenda ko pesa akoza na ba détail ngai la se poser des questions est-ce que vous avez une relation nina Sege il y a tant de journalistes et musiciens tout une relation tout avez quand une relation il y a nalé qui au monde qui bat makile tout anaka ngana eba Sege à travers une petite à moi Béni Locasso à partir à Béni de ko yeba Sege ndé ya ko Sege ko ay ko adopter nga makasi ko le katana ndenga zakina Béni ezalika makile tutaki et puis voilà bando benganga leki na ngai abando balanga suki na Kinshasa awa Ronsard aza poto yo ndoza lokwa leki na ngai ndo bengaka leki na ngai Sege bando bombela ngelo monter ay toke na chanter na ye toke na ye to tambola na ye na baki mamba ya na ngai donc appela ko meko bengika ya mon mutu azui ayambi yo Alexio Bolingo ngape du coup nazong c'est là qui est ascenseur wana. Voilà, c'est l'information de vie de matin, on a vu que c'est bien. On a réalisé sur Awate, mais celui qui a des résidences pour être belé, parce qu'il y a des musiciens. Si vous matin, c'est l'information de vie, nous approche la famille. Et matin, les Awapi, Marambango, les Aménini. Voilà, tout le monde, ça c'est mignon. Nous sommes ici belé, et aujourd'hui, c'est un Awapi. masama azalaka na tiki loko yebi nga na chroniqueur na youtubeur abengi nga tuni nga leki te Sege akufi nga bite nandimi te ozo na kina bapage namoni Karine Mokonzi atie namoni bato batie namoni odia Carmen odia atie nabi odia ya solo ye pa yoki après ndesali mwa pasi mais pasi kaka voilà relation na yo na Sege mignon ebele te on a vu nanga ebele toza babalula ebele kutu bamama bana na ye ebele baza bamasa na ngai baser na ngai bato ebele c'est-à-dire que
nga vraiment na part que YouTube pas ma bébé na garçon talent ça veut dire que na tambola penza na iba ba segi pour avant que na zala na réseaux sociaux déjà na zara déjà plus style na mo sona papa chez ya grâce à Sege azaka wana le que tu o yebi que preza luka yo tasiko si le longue pas chez Ramoni par mobile la yo mo lobela yo mo boaka yo veut dire que grâce à vie na Sege azara bien ata na na mbongo kutene sika ata $10 na longola opesa yo jona yo kaka sa masala accident esala nga passion monique malgré ça bité na ya kaka voilà aye mais pour ta la carte bino te moni pour mission na te bika te tout que sika baza poto kende tout l'ensemble c'est ça voilà tu m'appelles Carmen Odiazap non tu as l'impression Carmen Odale kabi amona na pe sauté bonsoir Carmen Oléa et condoléances pour vous TV Landé Gamalga Kim. TV Landé. Le comment la disparition c'est game mignon maniata. Nouvelle en gros qui on dit nous. Nouvelle on a pas mon fait na téléphone na bando celular. Na moni masalanga de stambemo. Motema David Faite. Au binanga. Ne comment na lizo ni tazo binanga. Na moni Christelle Mudimi. Ma père on landa nando celular. Les missions comment sonner la bien pas que bien tout en confondé. Et ce moment on a talaka WhatsApp. Kota kabo. La moniko oh, parce que non mono le quoi noté. Et ce qu'on veut sonner na mon bato bien a paro kata ya sega. Façon non dans ma casse. Pour dire jour asuka abo solo pena sega na pasa end. Non na end tiko so aller sécurité na solo c'est bien. Voilà, on comprend. Merci beaucoup. Na kota kindaku na tongo na ndeni ya kala ndaku seka na toke utadeza kaye Saka les questions boka qui pas chéri, voilà elle n'est pas Kevin. Voilà, tout petit bout ça c'est mignon. Oyo tumisi pena ba kebele et aujourd'hui sango yango wapi. nga sango za na tiki loko yebi ke nga na chroniqueur na YouTuber a bengi nga tuni nga lekete sega ku finga bite kanzimi te to na kina ba page na moni Karine Mokonza che na moni ba che na moni Odia Carmen Odia che na Odia ya solo ye pa yo qui après de sali moi passe mais passe kaka Voilà, relation na yo na c'est mignon. ebele on a vu nanga ebele tout ça ba balole ebele kutu ba mama bana na ye ebele baza ba masa na ngai ba sœur na ngai ba ebele ebele ça dit que nga vraiment à part que YouTube pas mama beza na garçon talent ça veut dire que na tambola penza na iba ba segi kutu avant que na zala na réseaux sociaux déjà na zara déjà plus style na mo sona papa chez ya grâce à Sege azaka wana le que tu o yebi que preza luka yo tasiko si le longue pas chez Ramoni par mobile la yo mo lobela yo mo boaka yo veut dire que grâce à vie na Sege azara bien ata na mbongo kutene sika ata $10 na longola opesa yo jona yo kaka sa masala accident esala nga passion monique malgré ça bité na ya kaka
aye mais totalaka toyebi na tomoni mpe ya mission na toyebi ke tolobuka esika baza mpo tokende tolela ensemble c'est ça. Voilà, tu m'appelles Carmen Odia, tu as l'impression Carmen Odia, les cabines à mon âme a été sauté. Bonsoir Carmen Odia. Mes condoléances. TV Landé, Gamalga Kim. TV Landé. Le comment la disparition, c'est game mignon maniata. Nouvelle amour, ma qui ont des nous. Namoni masalanga Doris Tambemo, motema David Faite, au Benanga. Mais comment on a les hommes qui sont Benanga, namoni Christelle Moudimi. Ma père on est là dans solo là, les missions qui sont là, bien pas trop bien à tout en conflit. Et ce moment on a talara WhatsApp. Kota kabo. Namoni ko oh, ba tout le monde le quoi ni. Et c'est pour nous sonner ah, namoni ba trop bien à pardon kata ya c'est gars. Façon non dans ma casse au dernier jour à souka abo solo pena c'est gain à part ça end non la end c'est quoi sur les c'est de la solo c'est bien voilà on comprend merci beaucoup azala rasu sur la tête mais resolana de biso elle c'est la lionne aza parmi bateau pe bazalaki proche ya Serge Mignon et tout me resolana la lionne et mbote no et puis mes condoléances voilà toyebi internet ni ezalaka biso tomonika publication lobi na yoki malika na vérité papa chérie mo va poster mais toi on a poussé confirmation est-ce que c'est vrai Serge Mignon c'est biso c'est quoi le but de l'obéissance je comprends, ça fait tellement mal. C'est vrai, c'est que copine mo boyanga Patricia Lekai abenginga vu que nous avons contact commerce abenginga singa binanga toi nous sommes na CDPC muki parce na kindaki na CDPC business na couloir écoute appelle à Patricia na yami Patricia singa binanga espinazo yo kanini ngapsi azo kanini singa binanga na côté na live bakali na maman leki basenge amati azolela bisenge na bia lokuta depuis bandi kokosele makamba kosele bakati likolo bakosele boye bakosele boye bazokosele makambo za lokuta eza lokuta tanga lo bon tellement que ba rumeur comme ko mebele na kombo na ye bato comme kokosele makambo bato mosokosele be mission kolo ba n'importe quoi na kipete tant copine nga wana akati après ngape na vibe nanga après la boule bapele comme koko na moi bato bakome ko identifier ngai na bato bakome ko identifier ngai na bato bakome ko identifier ngai après le tomo téléphone be kanza rosa kanza petit frère nae be ngi petit na sola de souvent na c'est allo kanza voilà la lionne parce que biso toza kaka surpris ya oka message que c'est gars est-ce que vous avez un message que quand on est avant qui tout bien sur bobo et se prendre binoka non c'est faux quelque chose aggravé comment il est bien ezali awa traitement nde ozwa nde salaki awa ezalaki esimbaki mama te nde papa chéri azwaki décision atindeli na inde kuna kuta kuma ebela bien akomaki bien nazoye 2 fois l'appel vidéo na yaya nazoye na ye 2 fois nesosola na kanza nabengaka kanza yaya ndeni aza bien ye nde l'autre fois kuna tose kanza mpe bolinga aswa na yala ngai te ezokala bengi na bikanza basaka senge wakanza pakatila akangela connexion omona ye ana bi oncle ebondeli bino bobombelaka mama senge soki ana bengi kanza tosola bien soki komika kanza pasaka senge kanza mwa akangi connexion problème nina yaya uti aza bien mais sauf que baboyi asimba batelefone aza na rebo
Esprit la Lyon. Oui, ata oza matanga mes condoléances et touché presse mon bimba, ba tout bazar occasion de travailler na c'est bien. Ba bon souvenir nini esprit oza. Ebele. Ebele na yele na kokota kati. Ebele ya kokota kati. Kokota kati. Nga perdu papa en 2023 le mois de mars. Dans la couvelle papa. Vous savez, papa Zaki, au moins, j'ai un bateau, il y a des famille. Ton papa Kofi, Nathalie Colatenas, Romeka Kolela. C'est que je m'appelle Nangaya Kanaï. Bini Nicolas, un autre bon stati. Mais il y a un autre cocaté, disparition, papa non cocaté. Un choc, après soit kimia. Et là, on ignore ça quand papa, ni bien longtemps charge baleki. Longtemps maman, qui nous a dit qu'on a famille, na sala na ngai, mais bon oyo ebi, na YouTube oyo. Baleki maman, na okokate. Ablanga te okoka la kombo Yesu, okoka. Ai singa blanga chaque fois que a problème. Maladie, to maman, to ligamo, boisongolo pakala, to kolia, oh mes amis benganga ponga mopena za orphelin, ebi paswana, na couvert maman na zaki mukina ebi paswana, na moi ko ba blague. Et les gars pour un mon bien na mekana ba mise ba lokute na mekana. Et mon aïe, c'est que c'est na aïe, abandi ko seka. Nese yana ye yana ndaku kuna baleki na yo eka kote ndaku akote ndaku abimisi 25 kilo loso aja ba la pesa $100 abike na ngwe na obenga na ndaku na otula soso mbe biloko na binzambe ekina somo biloko papa tu kufasika na somo biloko pona baleki na ngana china ndaku deuxième mois 3 oh comme on met ça chaque mois so yé de moi c'est quand bengo là quand on benga kalalio ando benga la donc benga la mo kalalio yo comme mutambongo oh yate on essaye na oya so tali kuna bemission moi puis reçoit tout molanga ya que passer ya ka ba sa émission ko nyo suba yebinga ah velo mo bima so tu ko ba yebinga ya no su passer la butu moi la sege oh nana problème moi ba difficulté ba musicien na benga sege ya na ngai le quoi Zaki ya na yo ozokanisa ba bon souvenir na ye est-ce que ko confirmer ba dernière fois au solo là na yeke soki lelo ki sege ku feza pona passer le cloné ba kataki to pe c'est faux to passer la ki AVC ba roloba bon ngaza méditer te sala ndo ba do soigner na téléphone do soigner na nganza atikali ko solo la te na marambu ngana ebika que ya tonga sala accident après na ebi dans la accident ba opéra qui awa et simba qui vont monter ndeko ki end nebi ke c'est pas pour le colo voilà nebi ke ba sala opération mais ya ko tourna soki pendenge ninga za médecin te pona yeba ba déter moi msusu wana peut-être moko bozwa Ronsard Kanza oza petit frère ne yenda ko pesa ba cause na ba détail ngai la on se poser des questions est-ce que vous avez une relation nina c'est game il y a tant de journalistes, les musiciens, tout le monde a une relation. Tout ça est quand une relation, il y a un allé qui au monde qui va maquiller tout en aka. Maquiller tout en aka. On a eu c'est à travers une petite à moi, Béni Locasso. À partir de Béni, il y a encore eu c'est bien. Il y a encore c'est que adopter un macasse que les Catalans n'ont Béni. Ezalika makile tutaki et puis voilà bando benganga leki na ngai amando lobalanga soki na Kinshasa awa Ronsard aza poto yo ndoza lokwa leki na ngai ndo bengaka leki na ngai senga bando bombela ngelo monter ayi toke na chanter na ye toke na ye to tambola na ye na baki mamba ya na ngai donc apela ko meko bengika ya mon mutu azui ayambi yo Alexio Bolingo ngape du coup nazong c'est là qui est ascenseur wana. Voilà, c'est l'homme d'information de vie de matin, on va faire ça, c'est bien. On va la réaliser sur AWT, mais celui qui a des résidences pour la télé, parce qu'il y a des musiciens. C'est que le matin, c'est l'homme d'information de vie, aux approches de la famille. Le matin, les AWT, Marambango, les amis,
Papa chéri, voilà, elle n'est pas Kevin. Voilà, tout petit bout ça c'est mignon. Oyo tumisi pena ba tebele aujourd'hui sango yango wapi. Nga sango na zima sama za na tiki. Lora bi kenga na chroniqueur na youtuber a bengi nga tuni nga lekete sega ko finga bite. Kanzimite. Tozona kina ba page na moni Karine Mokonza che na moni batu ba che na moni Odia Carmen Odia che na Odia ya solo ye pa yo qui après des salimwa passe mais passe kaka. Voilà. Les relations na sega mignon. Ah ebele. On a vu nanga ebele tozaba balule ebele kutu ba mama bana na ye ebele bazaba masa na ngai ba sœur na ngai ba ebele ebele c'est dit que nga vraiment na part que YouTube pas mama beza na garçon talent ça veut dire que na tambola penza na iba ba segi kutu avant que na zala na réseaux sociaux déjà na zara déjà plus style na mo sona papa chez ya grâce à Sege azaka wana le que tu o yebi que preza lukayo Classico. Si le long est pas cher à mon par mon bel la yoro mon lobela yoro mon boaka yo c'est-à-dire que grâce à Dieu nanga Sege azara bien ata na na mbongo kutene sika ata $10 na longola opesa yo jona yo kaka sa masala accident esala nga passion monique malgré ça bité na ya kaka voilà aye mais tout à la rate bino tout monde peut mission na tout que tout le sika baza poto kende tout l'ensemble c'est ça voilà tout un peu Carmen Odia zapna tout avez l'impression Carmen Odia les kabé amona na peu sauté bonsoir Carmen Odia et condoléances pour vous TV Landé Gamalga Kim TV Landé le comment la disparition c'est game mignon maniata nouvelle en ngoma qui on dit na bando solola namoni masalanga Doris Tambemo motema David Faite au binanga ne komona lizo mingi azobinanga namoni Christelle Mudimi mapela ngo landa nando solola lemisi mko solola bien bato bobenga tout na confondé esmo binanga na tala kaka WhatsApp kota kabo namoni ko oh bato to namoni lokwa mmoto lemisi mko solola namoni bato bobenga paro kata yesega façon non dans casse Odia ba jour asuka abo solo pena c'est gain à passer end non na end c'est quoi soit des c'est na solo c'est bien voilà on comprend merci beaucoup vous plat bon pas de kosi nanga tena kosi solo ba tu pe no ba on va na kosi okuta okosi na ningisi ka Zaire okosi la yo ngo kosi confirma o mutu mabe alo kwa décarré na ningisi ka Zaire